Sika bozali na tous les 4 coins RDC lokola bato bazali na Goma bakonyoka maloko ya biso mpasi to kolela tango nyonso et puis na bato pe bazali na kati na Kisangani na Katanga kuna nyonso et puis na Kivu tozala bino elongo po ete mpasi wana koleka kati na bino biso pe to koyoka yango toke na molaite bino esika bozali kula litulu tala talaka kaka monaka ve mingi baye bakanga ite kombo na ngelaka Jerry Snapper Jerry Makenda Gérald Luzolo ya mwana nsuka leki ya bamankenda mokona lelo na okene mosika te na yambele bino kulutu wa bengi azana voa banzelu malage de Lugendo soki na lobi mingi bokoboya boko andeki na yambiye to solola malage de Lugendo mbote na mbote Jerry mbote mingi boni papa. Ça va, c'est pas une en tout cas, Mikole Bele Ngaïnayo, tout le monde a été poète ou Mingi Nakati Namboka Kinshasa. N'habite et l'eau de Memaka Kinshasa. La Rene qui ça pour Makende Kosana Balinga Ngazaiko, Ndenge, Batoba, Sepelaki Salama, Nazoniko. Travailler à Bango, Naza Bango et Longo, tout travailler pendant 2 mois à peu près, Tango et Kokaki pour tout préparer, arriver à Bango, pour tout couper tabac, concert, aux Alawa, à Londres, à Bruxelles, et puis dans Bango comme ça. Il y a solo, Boyoki, Mondambo, à Pesibino Kassi. Tu rencontres un Tango, on l'a vraiment. Minga Batinga était dans Moussala Oyote. Sobo ebanga mosala oteta musobo ebanga mosala mosusu mais lelo na komina mosala oyo ya kosolona bato ya kala ya kosolona bato ya lelo émission oyo ezali polémique te émission oyo nde epesa bwanya pe mayele lokola bongo mona ete mayoni abeta pe avec l'aide Franco azalaki pe président avec l'aide de lokola bongo ninga ya ko na kosala lokola mopandi sango kasi soki nazalaki ya solo lokola ba journaliste ya moto ya lokola makuto nde mzibumba bolo konza kwa pe Bunga bomona ete nangana sala musala na bango mais lokola nzela na kotambula na kuta ina kulutu madage apesa biso ya lolenge abandaki kulutu madage iloko nine ko sekio na kati na molongo ya bayimbi bandaki ya baninga ezaki baninga nde kaka tosaka mwa ba orchestre biso mikenge ya masano bolobi sakana na quartier mwa orchestre bon boyebite nani ausala nini mais baninga kandi baolo leo tosakana ka boyemba yoyemba ka boyemba bien yaka yuza na mboye zana chanteur voilà tinga nde tosanganaki tosali mwa lisanga mwa moke tobenaki à l'époque la campagne mais toza barabara moko na kanda wana toza barabara moko na ba mondial wazaipe na zaiko wana bango basi basali oka elengeye bango déjà babeta enlever des rideaux ya zaiko donc toza baleki par rapport na bango donc comme lokola to bundana to sala moins concurrence na ba mikolo wana po biso pe to koma quelque part ezaki bon malage de Lugendo kasi Misiki na yo bandaki yango na kati na Kinshasa bien misiki na yo bandaki yango na Kinshasa na bandi na Kinshasa na Bolenge nyonso l'air to bandi wana moni ro kwa mweza kalikuwa mwa drogue iza okoto male metie comme na l'air moko moyen otika na ngoli socialité ozunzela okay to mingi baye bakaite yo zali moto ya Congo central. Bakulu tunapsha Congo central babaki soki okutena malage de Lugendo tango bovanda bete bobeta masolo yo na ye banda na mbote na Kikongo kia mbote kia mutata malage mbote wala na yoki na boloka kwa mono ya mono biso nyonso mine yani no biso kasi na moto
Congo central te ngai na moto ya Sud Kivu. Sud Kivu. Na motami na Bukavu, na komi na Kinshasa na âge ya 6 ans. Mais autant ba école primaire na yo, école primaire na ngai te. Na bandi école primaire na Kinshasa na collège Albert, na au collège Boboto. Na secondaire na salle de la Kinshasa. Kasi bisa biso ndenge nini ovandaki na ba okese ba Congo batondaki ebele. Est-ce que bana ko yeba mwandambo ya kolwa Kongo pe oyeba ti ba moya ki Congo mwandambo. Na yoki makambo lobi. C'est na yoki lero pesi na mbote. Na yoki koloba nde oza peut-être moins kilo na oloba yote, mais koyoka na koyoka. Koyoka na koyoka eza minoko iluwa na Kinshasa na bato ebele, donc en tout cas pour na koyoka ngo ekoma moins facile quoi. Et puis ba terme belé comme koloba leo na lingala mais ça ba terme uti na Kikongo, donc to tia moko tia na kati lingala mais ça lingala pensate donc comprendre donc to meseni mingi sipona na Kikongo ezala Kikongo en bref Kikongo à l'état pour les au Lobamana et sika ya Congo central na sika ya Bandundu pour bateau ba kotala été ovandi na ba kombo lokola ba Franco Luambo Makiagi ovandi lokola ba Ndomanweno ovandi lokola na ba Kiambukuta donc ba kombo na nyoso ba dialungana ba chéri dialungana ba kombo na nyoso yaki ba kombo esanisa ki ba kombo na kati ba kombo baleka ki mingi orchestre ya minene ni baleo na beti na ngo ezalaki mingi ba orchestre oyo et tondaki mingi bato ya Congo central Bandundu moi presque pas mais mingi Congo central quoi bandobo petu donc les AP ya mopende culture ya Congo central nde sali ba musique ya ba orchestre c'est ça ezala ok jazz ezala zaiko donc la culture penza eza ya Congo central tout mona kiyo kubanda musique na yo bato mingi ba koyeba na kati ya ok jazz et puis okutaki ba médiateur ya makasi na kati ya ok jazz lokolo zu Carlito ozu Jompoi bango bazali kosimba mili mais peut-être soko okutanaki mpe na Ntesa o ba médiateur ya makasi wana yo yaki lokola bakisaki media etondaki na kati ya ok jazz lokola bataka ozoki lokola bandombo petu ba Josiki ya Mbukuta balaki mwa mingi kuna na bakulutu lokomi yubino kozaki ba médiateur ya makasi o esimbaki limumba ya ok jazz betela biso ndenge nini okobaki na kati ya ok jazz d'abord nga nakuti kurutu Tesa te kondo kurutu Tesa wana biloko laki deja ye atikali na poto leur baninga bazongi Kinshasa Tesa d'Alliance kurutu atikali yao na ye okuta ba mususu wana nyonso tangi wana kurutu Josiki Mbukuta Madilu System Jompoi Ndombo Petu Chacun Diato Lukoki Papa Lukombe na ye okuta bato oyo nyonso wana ndenge ezalaki na l'époque enfin na époque na milieu wana makambo ya kobunda ezalaki te kokobunda wana ndenge ya mosala me kobunda ya kokoma ennemi na moninga ezalaki te okoti bakoyamba yo malamu baza kotala ndenge osala mosala ndenge tokobaki kasi ndenge moto amemaki yo na ngomba ya jazz po ete bato mosusu bazali kuna na bamboka misika bayebi te lokola bakulutu na biso Frédéric Didissa ayebi te lokola bakulutu na biso Frédéric Malamba ayebi te Fantomas bafifi Malamba bango nyonso bayebi te bete bango na lisolo ete babebe Kinzola moto akumbinga na ok jazz yali kulutu kondo mayaola mayolo liboso akumba kuna azwaka ngai na toki mosala enregistrement à studio VV wana aza na orchestre Afro International na Mimilei aye kolanda studio alandi mosala ti abi asepeli na mongongo na ngai peut-être aussi si tobimi asoloyi na ngai soki moyen ezali nasala ne mobembo ya oke na ye na Lomé na groupe Redoutable toke kuna mpona baspectacle baenregistrement banini peut-être aussi si nsima ya mvula moko nde alobi lokola nga moto nayabi na yo nakoki kotika yo chômeur te nde tozwa misasa nakende natika yo epai ya grand maître nde ayaki na nga atiki ngai epai ya Franco nde kokotana na nyonso est-ce que nakokotana na ok jazz bayambaki yo malamu elekaki ndenge en tout cas naloba te bayambaki nga malamu nazwaki problème na moto moko te nakuti baninga nyonso mitema ya kofungwana tina nde nabali osala mosala na nga malele
Obanga kite ndenge batikine kotika wana oke jazz ete Franco azalaki niki bato balobaki oloba azalaki moto na kisi ya makasi akokende kozwa kisi na Inde bakende lala na cimetière masolo mosusu toyoka na bacimetière ekitambo masolo nyonso oyokaki yango te osigné opusa na pembeni na bakulutu. C'est-à-dire que ma solo mingi o bato babeta na cité soko bando fréquenter ba million au comment te mingi ya lokuta mingi ya lokuta po nini na milieu ya musique eza la milieu nyonso ok na milieu ya musique chrétienne ok na milieu ya banganga ya ba médecin ok na milieu ya ba avocat ok na moko na kati ya ba milieu wana azalaka bazanga te bazanga na esprit ya mwakisi na milieu nyonso na milieu ya ba joueur na moko azanga te oyo azanga ide wana ndenge pe na milieu nyonso okota ndenge pe na milieu na biso okuta moko azali azana ide wana mais koloba ke uba soto bito banga milieu moko te okota osamosa te donc kota tika eliki a été ngana simi na ngelo côté na sali lo te na landi moto na ba makamona ya kisite donc pona ngai ko simba te ko ke ezanyo so za zero mais na isika wana amisi makasi bazalaki wana yubanga ki ata mokete oyebaki te ngam ko lina ko tia nzembo ngam ko lina ko tia voix eza normal soko ke na esika moko boyo na compagnie mo okuti bato ya makasi baali kuna bato bayebi mosala baali kuna okomi tuna kaka motuna na ya koloba ngai penza na okoka kobima na esika oyo na bakulutu nyonso bakemba boye bayebi mosala na kobima na esika oyo bon mais soko odi yango na ndenge te yango ebooste yo epusa yo epesa yo makasi ya kosala mabandi kosala soko yi mosala kosala yango nde na mekai kosala masali te na ndenge bakulutu bazo apprécier nga wasepeli ti na ndenge na komata likambolo kita grave boko ka to kopusa malembe na kulutu na ngai Malage de Lugendo o azali na mongongo ya banzelu moto moko takoki boya mongongo na kati ya kisasa mais makambo suku ngana ko ebisa ye lelo eteta mosuye mo kwa ebi angote kulutu mokolo mosusu na vandaki na kala moko boyelo babengi ba ezaki na po ya shaba na kati ya Kasavubu na ko ya shaba na Maringa na vandi wana mama moko akoloba Malage wana boko mona ya azali mona ya bongandanga solo azali mona ya bongandanga oui pas la bisoti eza na bongandanga azali mona ya bongandanga kasi Malage wana bino boyebi ete Malage azalaki tango nyonso soki ya kosokola po ba douche na biso na yebite soko tsa douche solo ba douche ya kala ona bitsa sezalaka mingi tanto kokola ezalaki mingi bakikozo tango kosokola okoyemba okobwaka lolaka wana Malage de Lugendo bandai kobwaka ezali koyoka na tina na ngambo ya voisin. Sasa hii pesa lakini lolenge nini Franco abandai koya na lopango ya mama wana tango Franco abandai koya na lopango ya mama wana ayoka katango no sosoki ya komi moto moko ayemba kana ngambo wana yango esalaki ete Franco atuni mama wana alobi ete mais mwana moko na yoka kayemba kawa asepelisa ngana koyemba na ye ezali nani wana abe mwana wana azalaka banda kala me na yebi pe ye malamu kasi na yebi na ba muziki te mko musuna kubenga yo moko solisa ye papa na biso Franco ayeko tiki na mbela ete babenga yo na yeko benga yo alobaki na yo ete nazana besoin na mona yo na ngomba yo ke jazz yo ebisaki ete yo ali mwana moke okoyeko ke na yo ke jazz te ntango na yo na ne kokite e pa ya kulutu na yo place bana vanda kulutu akolinga te akobenga na ona ndako po ete ko simba te okenemba na ngomba ya jazz kasi na tango wana azonga kisu malami bale ayeko senga te kino epa na bino ba yeko permettre Malage de Lugendo abeta lelo na ok jazz est-ce que makambo ngana okati ya balabala ezali makambo ya solo to ya loputa te wana masolo baka ya wenza vita na ebi solo wana tamokete et puis ye kulutu rametre ye te moto ya kakoluka ngai na ndako para biso ngai moto akini kotika ngai na ok jazz ezaki mayaula mayumi
boyo kibino moko ndenge ya lobi donc wana ezali masolo wana ya balabala ezalaki yango te oyo tolingaka masolo ya wenza vita Yeah, so- olingi nazo bana wenza vita oyoka masolo wenza vite eza role pour tout ezala Wenza vita. ya ima Eh. avant match bando yoka moko alobi te lelo eza 2-0 tokenda tomona nde pa nganga mpenza ya 2 mosuku nazoba te lelo eza 3-2 donc masolo ya wenza vita masolo ya wenza vita ya solo Malage de Lugendo yebisa biso nzembo nini ya liboso yo oyembaki na kati ya OK Jazz mboyi tomona ye te bato basila koyeba yo nzembo ya liboso nayembi nde nzembo ebimisi ngai te te nzembo ebimisi yo te nzembo oyo ya liboso oyembaki na kati ya lingomba ya OK Jazz koyemba kaka boye na concert koyemba na kati na studio mpe ebima na lolaka na studio yango nazoloba na studio ya liboso nakoti na OK Jazz nde album wana ya testament ya boule testament ya boule tosali yango nzela moko na album oyo ya Ida Selio toyembaki na John Boy na Ida oyo nayembi na grand maître bamo mpe tozosala batestament ya boule kasi dio na bino wana ezalaki dio moko d'enfer oyo wapi oyo ya dio ya koyoka Selio ah bon bazwi lokola ete bazwi lokola fere ndenge batikaki ye ayemba na héritier Watanabe bazwi sikoyo dio wana babi ete moto ayesika batiaki na joueur ya makasi batala so bakokoka dio wana ezalaki ndenge nini ndenge boyokelaki yango Selio oyo ozali kosombela maboke mboka nini bakabaka mobali libala wapi omona moninga akabela yo na makusa balambaka mwasi na nzungu na ye lelo nakabela yo Selio liboma te continue mwandambo yaya bakulutu mibakisi balingela nzembo wana continue mwandambo pardon po ete tosepelisa bakulutu ya solo nandimaka mobali nanga alulaka mwasi Kinshasa bamelelaka mobali mbondo te epai mobali abimaka ngai nayebaka te nyonso akosalaka esukaka na balabala epai ndanga nayebaka te soki bozali c'est l'essentiel mpona nga mama. Bravo esika tozali ete toujours na Malage de Lugendo bozonga misalo asalaki etikala monima libela bino pe bayo boye na sima boswana kasona mingi te kasi bosala misala ete mpotika la lobi na lobi lobiko na lobiko bano bango ya lelo o ba kobotama tango nzembo aseli wana ekobeta na singa na zaki na école primaire na Kisteroi wana na bomba te ya solo na école primaire na Kisteroi en tout cas félicitations na yo et puis on nomonaki na bakulutu obetaki lakisaki mungongo na yo ezaki mungongo banzelu yango kendeki tango no soli boso kasi nzembo wana bato mingi bakokumisa Malage de Lugendo na nzembo oyo ya boule ngai tango nakoyoka banzembo tango na kala nakoyoka mingi nzembo ya boule te oyo bandeki kopesanga mawa kasi nzembo oyo na bandeki kosepela na yango mingi ezali lokola Maglebert ezalaki lokola sino na Bruxelles wana banzembo ya kitoko eske okoki kozongisa biso ta ndambo na kati ya nzembo oyo ozuyi osepelisa ta ndeki na yo oyo avandi liboso na yo te banzembo na alisaka elongi na ntango moi moko bimaka osengelaka nga na Nzambe na umela na mokili ata na mpasi oyo merci beaucoup bokoyoka mongongo ya banzelu ya Malage de Lugendo toujours tokokende en avant Malage de Lugendo ovandi na OK Jazz nyambula boni yo salaki na kati na OK Jazz osala succès osalaki lokwa succès nasalaki mbula mine ya pamba na umende mingi na Zaiko koleka na OK Jazz na Zaiko nasali 6 ans et na OK Jazz nasali 4 ans na Zaiko 6 ans na OK Jazz 4 ans mais bambula yo osali na OK Jazz eleki na osali na Zaiko ou na OK Jazz yo osali 4 ans na OK Jazz mais musique yo betaki kuna eleki molaike na 6 ans yo osali na Zaiko wana eza constant na yo merci beaucoup ah oui mais banzembo nini yango oyo otikaki elembo na kati na OK Jazz oyo yo moko okomaki linzaka na yo bamona ete linzaka ya De Lugendo te na OK Jazz tina sali mbula mine wana na tikali kosala nzembo kuna te natikali obimisa nzembo kuna te lokuta yali mabe c'est-à-dire que na bamvula nazali nango na mwandambo expérience nazali nango nakoma une expérience ya koyemba style ya OK Jazz mais na style na expérience que na koma lolenge ya OK Jazz nakoma ina ona mte lelo nde
maele wana ya sima sikoyo na kuiko saa nzemo na modeli ya rock jazz mikala na tango wana koma ina na maele wana te ya kukoma ya kuzwa ba melody ndenge ya rock jazz na zaidi kuyemba na zoemba facilement mais koma boza imwa pasi mais lisolo na yoka qui était na côté ya suka avant mariage de Gendo Longwa na kati na rock jazz akoma bi chef d'orchestre et les gars qui n'ont ndenge bati chef d'orchestre na liboso ba nkulutu ba mbiaka bazalaki wana na koma que ba est bazao bien chef d'orchestre ye Kondolo Ambazo bien en secrétaire général c'est ça secrétaire général les acquis après tout ndenge tout banda répétition mardi donc si va concert le week-end vendredi samedi dimanche lundi bopeni mardi l'air na répétition tout répéter toujours préparer si quoi le spectacle va au ça na poto dans quelques mois Togoya dans 2 mois je crois Togoya pour toi bêta bon tout si répétition bah moi bon tout va l'émission zonda bon a créé poste moko ya sika secrétaire général bon no makinga imoko secrétaire général ouais ya Mboizali malade bana dupe mukumba na keka botuna ye mosala ngezali a expliquer nga mosala eza boy bon adu pamatisi mo ropeto oboya kasi na tango yango babete Franco azwaki yo abetelo lisolo wana Franco na kati ya maladi abetelo lisolo ete lisolo wana ya litoi kamata zoba misimbo kile na États-Unis on a contrat États-Unis et les kaki na ndenge nini masolo abetelo wana sikoyo kondo Franco akomi kobela mwa makasi maladi ye sérieux to vivre tango kondo akobela binos bwa na poto toza na poto to vivre expérience penza en plein concert kulutu azao kukakubeta ndenge ya beta kate orie na guitare zani mongote metomoni penza tete mokoroana kokite ye moko abimisi mushwara panusi mwa litanga ya maya miso bimi na moni orchestre mbamba mwe komi mawa ndenge zalai contrat il faut to sala moto mi pesika makasi to sa concert na suka to si à moment to eba déjà que moi to komi ko zela sango ya malamu te alors biso ngai pe na ebagite que programme moko ezalaki ya okende ti États-Unis bon abengi na ndako na kei kuna alobi bon toza na contrat moko ya 3 mois il faut tosala 3 mois na États-Unis mais omoni ngai état ya santé na ngai moyen nakende na bino eza te donc bino bokende mais yeba ete na mbongo il fallait bafuta biso na si nazwaka 80% 20% nde etikali kuna so moyen ezali omekaka kozala kuna bandeko na yo bakulutu na yo mais bosana pe ngai te mpo naza maladi bon eza mwa pasi eza lokola apesi yo ayebi so secret yo moto oyebi mais kuna nde oyeba ndenge nini ya kobundana na bakulutu wana namonaki ezali kilo mpo na nga mpona banda koexplike ntango nyonso bakulutu lokola poete Simalu Masiya bajosiki ya mokuta bandombe banina banda koexplike bango ke mbongo ya mokembo na preferaki na benda nzoto yango na expliquaki na bi so iboye penza na koka te abi soki okoka te so osala linga abi bon nde na koka te na kokende te na prefere alors nazonga na mboka nde wana nazonga na mboka nde kozonga na mboka nde nake kokutana na bato ya Zaiko na koti kuna mais avant kokutana na bato na Zaiko kasi oyebaki ete groupe etikalaki wana ya OK Jazz basilaki kokende mpe na kati na Amérique bakendaki bakola oui délégation ne kendeki avec bakulutu manzaki bakendeki mais enfin so na moko bakendaki kuna ba mpe ba website ete ezaki malamu te voyage ezaki mwa mobulu ngai mwa mobulu kasi na tango wana nini yango eutekoleka Franco yine baleki na mibale na dilu système na juski kiambukuta na tango wana iloko nini mbilinga nini ekotaki yina baleki na mibale wa mbilinga nini ekotaki entre ye Franco na juski na baleki c'est ça mais nyonso euti kaka na voyage na epsi wana te voyage ezalaki na mwa mbilinga mingi
de telle manière que bango pe basepelaki na ndenge makambo eza kopase te. Donc esalaki mwa mobulu sikoyo mitia na moto soki sikoyo ngai nde nazalaki kuna bango bayebi ete nakenda kosokola na grand maître bango bana yo oyebaki likambo ndenge oyebisa ye biso ya affronte omoni na wana nyonso nde nakimaki esalaki mwa nungu me bayaki kobongisa nsima bayaki kobongisa nsima kasi tokaki lisolo ete Franco na mbeto l'hôpital bango mikolo wana bazalaki soki kosola na Franco te Madilu na Joski bakomaki bakamarade makasi bakosolisa so nkondo Franco te na ntango na kisasa mbeto na hôpital Franco alali na kati na hôpital ya Fwala mais kasi komona ete Madilu baye na poto na ndenge na bango et puis baye kosala album ya Destin wana Franco ayebi te ye na kati na mbeto na hôpital baye kosala Destin Franco aza na hôpital te Franco tozali na kisasa c'est vrai abanda déjà kozwa mwa basoin mais tobetaka aza en forme tout ça eza te azali na hôpital bato bakenda kotali na hôpital non mais likambo wana Franco asepelaki nango te bango bazoki kopi ya bango mibale mpo basala album na bango Franco enani Joski ya Mbukuta na Madilu système bazoki kopi na bango mpo baye kosala album na kati ya poto en tout cas nayebi ndenge elekaki te entre ye na bango ntango bazongi nayebi ndenge elekaki te ntango mosusu mindondo elaki nayebi te ntango mosusu problème elaki nayebi en tout cas nayebi te nakoki kolobela o te ke elekaki boye boye en tout cas nayebi yango te tula likulu tala tozokende sepale malembe ngai na kulutu mariage de Lungendo na mongongo ya banzelu mariage de Lungendo olabi ndai olongo esika ya malamu okei siko na Zaiko ndenge nini esalaki okota na Zaiko otika oke jazz ekipe ya makasi lolingo wana ndenge na expliquer yo ba circonstance wana na expliquer yo ndenge esalaki ete nazonga mboka mais kozonga mboka na otika chômeur te nazali na mwasi na bana na kotika chômeur bon te il faut na mwasi ya kolesa ndako ya kofutela il faut na koka sa devoir na ngai wana okutani na mambo ya Zaiko nakutani na Mutamatima mendeni yo ke na bani ya habite bon so ndenge na lor c'est moi ezali oya to oya kote pana biso na bi ya pas de mal na kendaki tina ndenge tosololi na bango tina kote na kote kuna akomi membre ya Zaiko na membre ya Zaiko osali kuna mibu sali sisi motoba kasi na mibu wana banzembo nini ilosalaki na kati na Zaiko wali muna ete mariage de Lungendo okoti kuna oyesu kobebisa makambo ya bana bato obanoli mito ya nyoka longo yango etikalaki ete album wana ya avis de recherche salami omona na lisusu te mariage de Lungendo ye wana tula mwisi ya zazana kati na mputu bah c'est-à-dire est-ce que bato bavandi ensemble ba problème ezanga te est-ce que au 26 000 libéré boy ko tutala ti mwa makelele ko bima mosusu ko pasuka to bon na koti kuna déjà na et alona libosola na koti kuna na tango nyonso na sali kuna na sali nzela moko leki ya babi elokolinye komi kosala yo likoko yokabata motema okomi okanga na singa yobosani labulu oyo ndenge na nyokwami bambula na bamoyi nyonso tukati ya nzoto asali wana te na ndenge sali ndenge kaka bakokoso ezaka entre na bato bavanda esika moko esali ete seri moko tosali mwa oyo tobenga nzonzingi ngai Adamo na Baroza tosali nzonzingi esali ete orchestre décidé kende bosala nzonzingi balongoli bino tolongwe nde tolongwe wana bon je me suis dit bon ngana ke nanga kodébrouiller ndenge mosusu nde na se demerdaki naye ozwa moyen natindi mwasi na bana nanu après aye olanda nakutani na bango tovandaki awa suka na likambo nde ezalaka elengi eloko ya moto ya tokotuna kulutu maladi oti kosala nzembo ya malamu awa ouragan yo na ferigola makambo nini maleki ete bakozela kulutu maladi ya ferigola boti kosala boti koyemba yo na ye kasi nini esalaki ete
au moins na clip to de soba kozila ba mona kulutu malage kala nenga ni sakama loketo na ye nenga bina kama rumba na ye ambina pembeni ya fele gola clip wana ogweke ko kende yango pour nini fele gola banda ko luka yo tikale gata mpromo ko ke na boya yo ke ko sala moté d'ailleurs il y a pas une volonté de tourner ensemble mais seulement et ça là il fallait dans zana Kinshasa pour na kuyoyebi ke mikolo na zana zaiko il fallait na zala kuna zaiko na to sa musala ye zaiko ngambo il fallait ça clip na bekaki yo na yebaki ka osala clip mais en tout cas on a encore batté que za faute na ye ou bien il pas encore batté que la faute na mais ça il va circonstance et ça dit que toza ici comme côté mais ndenge kana ki déjà ko bibisa album na il faut ça la man na image mala moko des abelengi bon a décidé que ça la ye moko et ça faute ya moko na bisote ba projet ma l'âge de Lugendo otika lo bena zaiko bien yo moko pe ko sa album na yo bien otika bi oza musicien zaiko otika na zaiko le bela bien oza album na yo ya sika siko na zaiko siko na zaiko na travailler na zaiko et pendant que na travailler na Kinshasa na otosa mwanze moko wala na zaiko te na salinga mo pembeni asa titre moko Girofa ta ko imba tama moke to yo ka ta biso ba totali yango na mpe to kotala mo balasi moji ekotangisa pinzoli eleli pasi ya moto pour tout malage de Lugendo lelo to kanga mingi te poto ebiki ntango ya ntango isika ba ndiri ba lobaka ntango ya limbongo kasi ba nini ozana bango opesa bango mbote isika bazali tupe mama na kati na ndako bana to baninga bayo mama ya ebite na pesa ka mbote ba yonso na tongo avant bima moi bizu ezanga te pour na pesa moto na moto moi konzo mais baningo ba osalisanga baleki wa bisengo osalisanga eti Max Omari, le grand stoïcien, en tout cas, il y a eu Yangoana, Rochelier Bouya, kuna na mboka na ye azali pembeni ya Bruxelles, mosika tena Waterloo, il y a eu Mbote Yangoana, nazana baninga kuna na France, moninga na ngatu bandaka musique elongo me yake ndala musala mususu, na ni José Albert Jolita, il y a eu Yangoana, nazana moninga mususu aza traiteur kuna na Paris. Eska kenda kulia manta balanga ya malunga netsuka en tout cas ya bango ya ngoa leki ya bamakenda yeyo Jerry Snap Gérald Zolo Jerry Makenda ya mwana nsuka émission ya biso te ngala talaka nzela na kotambola na kutana na bato ebele ba joueur oya kala balanga nzembo polémique ya la ratine émission na biso ete toke na tukomi na tambola suka ngai pe na ko pesa mbote na bayangai na tout nata kulutu malage te mais na likamba mo na pesa mbote pona ete na respect ya kulutu na ngai na pesa mbote pa ya Giging Palata et pa ya Maître Ndobo Maître Richard Tatibile David Amaro et puis na pesa mbote pa ya Gidelos Mankenda Edi Mankenda Phil Mankenda et puis Fredas Malamba Frédéric Didissa bino baso sika bozali Michokoto Fiama et puis président Ize nakati na salon kuna na Matonge na galerie Matonge na PC Susu mon vieux Henri Mbote ya trop et puis na bossa na te kulutu na ngai moko Claude Basunga Mbote na bino baso sika bozali bo moninga la kulutu malage yenge qui essaye kesi Gambote le sala Gambote merci